eza ferré na fali siko yo ozoya nga masolo ana te na lobi ko yela nga masolo ante po mbala sima na linga émission na yote. Eza actualité musicale. Non, kobeta lisolo ya bongo te. Même ngande na bona minicho soki na bimiselo ba parfait ona na ngona minicho. Ngana oti parisika. Na sima falit. Siko bato ba beta acoustique ya kobata mananda ko ba banga français mundela bando tourner ba question na français. Ba beti na ndako après ngana ya to sala ngo polémique. Mutu soko moni akimi ko sala acoustique na plateau azoki ma tourner ba question na français. Moni ki malanda ngulu pe ya ele kaka petrote. Ba série mo bozala so fali akati suki boy balandi suki soki fali alati style boy balandi fali asala boy balandi et comme na série ya ba émission fali aleke pa na ti lokole bino pe boki oleka na plateau pas journaliste on a ti lokole atikeli kiti kuna asalaka donc eza système moko boy ya ko luka ba base na makasi ya ko luka succès ya ko forcer fali azowela bandal te bandal est pas fali bandal les sur le côté pour na fali vraiment batte belé Afrique mobimba pena baza sima fali ba mona fali un jour azo discuter pour na bandal kaka ah. Salut chers internautes, c'est toujours votre humble servante Grace Parker, hein? Grace Parker au Azalara toujours wana na radio chaîne Abino Beaux-Arts TV au Messana présenter ma émission au Bolandara. Donc aujourd'hui nous allons un peu bref par rapport à l'actualité au Boyebi, hein, au Zolobama ming na actualité musicale nabiso. Donc sur mon plateau nous allons moroter dans nous allons vraiment na yemoro vraiment Ken Piana Pitopal donc to boy ko zo batu mususu porte-parole ceux qui non voilà pourquoi et Sengera to qui était sur le terrain pour to zo Pitopal yemoro pour ameka ko éclaircir biso par rapport à les ondes autres zoyoka quoi na kati émission na biso donc je commence déjà à saluer hein ba diaspora nyonso o ba mesana rotalanga Grace Parker na kati ya Beaux-Arts TV là je vois donc mon vieux na kati ya Mulhouse hein Faline Dombasi donc Faline Dombasi est vraiment aza européen quand il promet il réalise donc mon vieux non Zelaka Rabolaka kinga et puis je vois également Pichu Bemolo mon vieux mon grand frère propre Didier Wayengo donc tozo kota déjà na radio bien émission na biso bonjour Ken Piana. Ouais bonjour maman Grace Parker. Grace Parker na pesi mbote na maman si de Jimampata prophète Emmanuel Dodi prophète Moïse Kabodi bonjour na bande ko nyonso bazolanda biso. Merci beaucoup Pitopal boni confinement. Ouais confinement très bien. Tozala à Paris, tozongi Kinshasa, tozana biso bien, donc ma solo tout pepele posé, donc c'est ça. Par rapport au cas Pitopal to sola, non neti on la liberté provisoire hein? Liberté provisoire ça veut dire ah wala nandenga ba palais kaka libando mona rasute poto zoyo donc photo le kana banzela moko boye. Bon, balibanda ezalaka ba programme moni ko bima pe ezalaka synonyme ya irresponsable te. Irresponsable bima avec rendez-vous netinga boye pour na bima il faut na zane loko na kiosa libanda. Parce qu'on a bima ka boye na kio fanda ka yenga tout ça mais non. Par rapport à ndeto yebi ke mo na kangaka moi Ken Piana na ba ko mo bo ko binga te par cœur na la palente comment ba koto mais mikolo trop camouflage kana ndenga palais. Non, nazana bakwa nanga place na fanda nanga pe bakwa eza nango mais lelo eza lundi eza jour nzambe asali mokili na ye asali mokili eza ba nzambe asala mokili 7 jours apona rappel jour moko ya opema donc lundi eza parmi ba jour nga na pema ka lundi eza parmi ba jour pena nazora moi repos nanga na fa nanga parler c'est normal. Plaisir, il y a trop, merci beaucoup. On est allé dans juste hein, moi amusement mon mais toujours côté vraiment la radio à profondeur à l'istolo Pitopal tout le monde est que Nati Lokola ou Teroyamba Aigle Fali na plateau na ba sali émission mais une grande surprise tout le monde y peut après quelques temps artiste pe yamboka na biso kaka férié pa lingaki aleka na plateau ya digital en fait ezalaka na concurrence moko entre bango bien c'est quoi sauf fali asalimo eloko mo to mo na pe muninga faut se précipiter eza nini yango.
Bon, ezaka ba vertige ndenge sala ba congolais soki muninga lekio na ba niveau omoni ki malanda ngulu pe ya elekaka pe trote ba série mo bozala so fali akati suki boy balandi suki soki fali alati style boy balandi fali asala boy balandi et comme na série ya ba émission fali aleke pa na ti lokole bino pe boki oleka na plateau pas journaliste on a ti lokole atikeli kiti kuna asalaka donc eza système moko boy ya ko luka ba base na makasi ya ko luka succès ya ko forcer moni artiste er déjà qui trop sir na ki ye moko eza lisusu te akoma akosala ba n'importe quoi. Mais voilà, ezara selon yo, mais ça n'en aucun na katia monde de musique, on peut dire que ezara n'en loyal, les a le romopé tonton Hervé a aussi évoqué que y est vraiment azap papa bandal pour donc à somba vraiment ba mapangu na katia bandal et en plus azap vraiment na wenge pour moi na vraiment na bandal fois les kanakati ya wenge. OK, ezap ma bête eza idée bien. Soki aloba bongo alandi na ba émission na été ye comme awe la bandal azowe la Kinshasa na awe la Kinshasa fali azote la monde entier donc fali aza su muta mikumi sateke ngamwa na quartier boy fali aza mutu oyo lelo soki batuni fali lelo fali d'origine nos fali aloba ngana za africain parce que fali lelo azu mukumba ya ba africain alati yango na mukongo fali azowe la bandal te bandal n'est pas fali bandal les a sur le côté pour na fali fali lelo azowe la charge ya musique ya Afrique. So hôtel parmi ba numéro 1 numéro 2 ba mimi charge ya musique africaine fali azakati. Bongo fali charge ya munene ya memi ba gabonais ba simane ba togolais ba simane ba camerounais ba ivoirien. Pito pal na kati yote ndenge ozo penza parti. Ouais, silisa. Na silisa moi message ba Burkina baza sima nae vraiment bate belé Afrique mobimba pena baza sima fali ba mona fali un jour azo discuter pour na bandal kaka pour qu'il lelo mingi ezara bandal pour aigle ye mono do vraiment na bandal et puis na ba génération na bango nde ba leka bango nyonso baza bana bandal mais autrement toujours mona batu mosusu ba boudé ba lo ba kefiri ba ye bien na bandal te mais tandis que ye moko alobi ke papa bandal a somba pe ba palais na kati ya bandal. Bon, moni masolo na tia ba bandal wana fali abeta yango na ba 1999 era côté quartier latin. Oso comprendre dans masolo ya ba bandal wana essaie le cas déjà kala masolo ba bandal artiste musicien le londo la o la mukolo ba kenonga azamo na bandal mais non wana eza ba distraction inutile wana comme ba distraction. Masolo ese betama depuis ba 1999 to sito ba vrai bana bandal ba fali ba seleo ba flamme kapaya ba weranson ba Didier Masela ba jibe esa masolo ese le cas depuis esa masolo ya kale esa masolo to kosola ngo lelo te lelo soki to komi obeta fali akokota suna distraction ana te lelo to obeta masolo ya Afrique to obeta masolo ya monde to obeta masolo eza international masolo bandal lisusu na ba momao na ba 2020 acoustique a fait repé ou te ko beta ma yango pe et sali pe ba vieux et belé tant musu yango nde pe muté et précipité aigle pour aboire pe ka le téléphone pour ça la moi comparaison mo boy nga lobi boy to ça sur na temps ya ba distraction inutile te et bon ko beta acoustique eza distraction inutile mais to ko sola na yo masolo jamais acoustique déjà mutabandango papa wemba Koffi Olomide beta acoustique na TV5 fallait pour pas bêter na TV5 siko bato ba beta acoustique ya ko bata mananda ko ba banga français mundela bando tourner ba question na français ba beti na ndako après ngana ya to sala ngo polémique mutu soko moni akimi ko sala acoustique na plateau azo kima ba tourner ba question na français par rapport à confinement poto bima te bato ba confinement peso sila kasi bokende na plateau ba mindela TV5 bayamba fali bayamba Koffi bayamba papa wemba bokende kasi bino bo amibali bokende bokimaki na bino français bozoko c'est la confinement makam bokimi français bokibeta acoustique na ndako kenyo mo ozo yara na kati makambo ya français ngo tandis que et appel na bato ebele ka na kati ya média na biso mo baba lo ba pe que yo po banga ko sala émission na français ozo takinera faire nga lobi boy yo ozotu nanga par rapport ya musique acoustique
nabi musique acoustique bao babetaki musique acoustique bakenda babeta yango na plateau ya TV5 kuna Mundele azoposer ba question yo baninga baleki de yo ozelika na moment confinement nde o profiter obeta non okimi ba question parce que Mundele alinga poser ba question okimi ba question o profiter confinement pèse aussi là nango soit qui occasion te parce que na ba moment wana ba voile kende te tozaleka biso nyonso coffre na kati ya kid mais fallait jouer déjà ba occasion wana po misale la rakuna le wana déjà ba lukaka ba artiste ba bengisa ba artiste depuis kala yebi papa wemba neni ni abeta acoustique papa wemba kufa depuis aneni abeta acoustique yango na aneni abeta ngo va kufa papa wemba abeta acoustique na TV5 na cimetière te abeta ngo na kati ya cimetière te bosa bilo neti bozo aveugle bato abeta ngo na cimetière te papa wemba abeta acoustique azana vivre papa wemba kufi na 2016 abeta acoustique yana déjà na ba 2015 à 2014 siko bozo luka bo ambrier bato pourquoi siko bafali pour passer au tali ba ane ba beta acoustique moi kala ba 2016 wana ba 2015 wana pe Koffi Olomide abeta acoustique ne so na ba 2018 so da yo abino acoustique yo ekozelo tunanga eza acoustique kaka o baka bosser ba beti poka bosser na plateau ba poser question na français ka bosser kenete. Et ça n'a par rapport à l'actualité. Pour le moment, il y a qui est actualité musicale. Le biboye, quand bossé na plateau, va poser une question en français, quand bossé au Kendete, il faut bête. Aux unes de Gonabiso et Boalotin, na plateau, Mundele a posé une question et Boalotin au Kim. Va profiter d'un moment, il y a confinement. Karine Mokonzi na plateau, Mundele a posé une question, Karine Mokonzi au Kim. Va profiter d'un moment où il y a confinement. Sankara de Kunta na plateau Mundele Rosalana yazo poser question Sankara kokane ko répondre te a profiter pe na moment donc poser na ba question ya bateau ba kimi plateau à TV5 qui était na loenge nga dans expliquer Ken batunyo so no tangi wana seki ozalaka na problème na bango kotisi na ba Sankara okotisi na ba Karine po to beta masolo a faire na fali nga na beti li solo po yo lingi osala neti mutabeti acoustique ara mutu moko nga yebiso liste ya batunyo so ba beti acoustique eza liste ya bateau ba kimi ba question ya Mindele ya TV5. Voilà, c'est là yo pitopal. Et en plus, balakin balobara mingi orchestre fallait orchestre moko eza grand. Mais surtout aussi comparaison ya ba musicien ya faire na ba musicien ya fali batu o ba yebani mingi pe o batanga ba kombo na bango eza ba musicien ya faire. Mais tandis que pas na pas faire pas fali plutôt to yebi ba musu ba yebi ba kombo ba musicien ba faire ya falite. Bon, ba musicien fali eza moi pasi bomona mona bango na ba TV mingi po ba mela na bango bangite. Ozo comprendre leader na bango alaksa bango ko mela bangite ba mela bangite. Omoni mutu so ya meli bangi azo courage ba journaliste boza pi boya na nyata na sasa. Wana zaka ba sous les effets ya ba bangi ba tirwa moto tout ça ba tembo na ba mela moto yango ça sera ba émission ya ba buzo ba bongo. Non, et ça là on batté mais ça par rapport à actualité par rapport à combo ndeti so totali ba mati de gold to yo ki ba bon yo lobi ba musicien ya soki ba orchestre mso ba bani koleka ba musicien ya fali poupe ngape na pese exemple moko yebisanga na génération ya fali ba musicien nini o batamboli ba beti ba concert trop na monde orchestre nini beti ba concert trop na monde koleka ba musicien fali. Répondez à nous. Pour bien nous poser la question. Les musiciens nini sillonner à travers le monde que les orchestre cette nuit soit pas orchestre fali. Non, orchestre affaire et peut voyager. Ba beta pe ba Côte d'Ivoire ba Kenya. Vous avez déjà émission na yo. Non, ezara ba mituna o tuninga ngo penga pe na reprendre. Leader na bango na ayebi na États-Unis ta comment na États-Unis te. Aluka visa États-Unis ba PCT. Ya Canada ba PCT. Ozo luko comparer kutu ambazi aleki nanu mutu yo tanga comme ambazi aleki nanu. Ambazi les bourgeois leki nanu. Ambazi les bourgeois atambola na Canada, tourner à Canada ambazi. Atambola tourner aux États-Unis wana ayebi bamboka ebelete. De ambazi les bourgeois nanu bamboko ya mona na mokili. Eleki ya leader ya bato yo zotanga wana. Donc avant de comparer musiciens, on va comparer na Fali. Banda va comparer en base les bourgeois.
Ambazi les bourgeois comparé na leader na bango. Wana ekende moi un peu boy malgré ambazi les bourgeois leki. Mais yo olingo comparé ce ko fali moko mvandu. Mutu aza na mapango na États-Unis, mutu aza na ba palais na ba France, mutu aza na palais munene na Italie, mutu aza na palais à danger na Cape Town, mutu aza na palais à danger na Angola na Luanda, mutu aza na palais à danger na Brazzaville. Yo comparé na mutu azo tonga chantier depuis 2015, ti lelo chantier zo silate, ozolingo comparé bato bongo. Ken toujours un peu moi si ma pour la minute ba leader na kati ya Congo tant total l'actualité musicale et affaire na fali siko yo ozo ya nga masolo na te na lobi ko yela nga masolo ante po mbala sima na linga émission na yote o eza actualité musicale no beta le solo ya bongo te même ngande na bo na minute soki na bimiselo ba parfait ona na ngona minute nga na oti parisika na sima falit que pour fali mo mutamema même yé muto musicien nos otanga kombo soki ba lobi batu na biso na minute na château de couleur nini ba pakoli na minute na immeuble na côté na couleur château de yo ye baté menga na ye biso na minute couleur ba tchesika ezaboui ponga na oti poto ya sika avant confinement biso kitika kin mbala moko ba frontière kangami. C'est que okutana na libaku ango po epe chose epesa melaki yo okutana na libaku te nazo biso nga nazo asire yo nga kutu na misa fali te na ape eloko te chez fali nga nazo asire yo ke après ba confinement omoni bato muso ba sambela nzambe coroneza la tap santa en tout cas nzambe tika coroneza biso pe to sambela corona nesila omoni confinement penezo sila makambo nyonso ekatana nga na kotambola koleka même leader ya bato yo zo lingo tia kombwana omona pena ba image ya ken ndenga zo sionner na Canada omona nga ne na kotambola na États ba pays o ya komate omona nga pe na Australie kala mingi te biso to zela confinement ka kesila c'est tout eza nango okende na opo ba poto batela ngo mutu frontière te don ndenge ka batela ngo mutu frontière te ye leader ozo comparer na bato États-Unis akoma na onte apozolo ken ngala bola makambu na yeto ça l'émission do soto lobby to kota ba profondeur mususu ezala mabe en fait elo nini on a Charlie Prince depuis azolobela mutu Charlie Prince atambandaka pambo contrat mbandaka kutubana ngote ya mema ozoluko matavion Charlie Prince na ajo komi na ngwana na yo landela pene information Charlie Prince na source ok matana no avion te ben information na yo eke mais oui bon ata Angola pa kenda te Angola kenda ngona nzela lufuti nzela lufa bisi nende mona malika kenda kiti nde mona malika ninga kenda kiti oh comparé pena Charlie Prince na malika kenyo mais malika kuta azonga ki na avion azonga na avion yesi kwa kenda na makolo azonga makolo mais ça une expérience pour le kao na monde à média expérience ya nini ya libandi azana ngwana tobi misana e ba photo ya ba chambre d'hôtel toyebi ke yo shutara kaka wana yo bimisaka tina ba billet d'avion ndenge osombaka batike yo makambo nora yango wana mais maman yo ava osala comparaison na nga na mutu déjà nga musala oyo ebemi nga bapaye ebele nga musala oyo ebemi nga bamboka ebele ye azoluka bamazaka mpona kozwa basi ya cheridi awa nga na osala musala nga amoni bapaye ebele mama komona nga nde na fai na oboye te namoni bapaye ebele natamboli bapaye ebele tala koseka na ote natamboli bapaye ebele non c'est katé non yo rande po émission ezokende bien ya wana nde esala nga jo ezala ngo natamboli bapaye ebele natamboli bapaye ebele nde nazabo d'accord toujours évoluer toujours na radio émission la biso pitopal en fait tout le monde a que omoni lelo amso rêve na yo penengo ye musala oyo osambela nzambe un jour asunga yo okende ata frère d'ici d'apam eza rola cadre boulot tolongo na poto nanu poto déjà so na memio likolo na déjà okokate omona babulo biso to abatu ya bosoke ngana kenda tiriki na tiriki wana na beti 14 jours na zongi mais soki na bando tangelo liste ya bato bakenda poto na nzela tiriki c'est le ake poto na nzela tiriki Dino Caporet ake poto na nzela tiriki te na ebiso makamba solo wala siko zela mapipo ake poto na nzela tiriki ndeko na biso Kelly Katenda ake poto na nzela tiriki okatsa mai bandeko na so ba glo langi baza kuna na nzela tiriki mais faut bo féliciter biso nga kenda tiriki na zonga na respecter visa na nga
yo zonga par rapport à projet na yo ambition na yo ezate ke yo kate nake na Schengen ba pesinga visa nake na kiti Belgique na côté France na côté Allemagne comme séjour na ngesenga na zonga na boya ko ta Allemagne ngamona boya ko ta ba Angleterre tu peux ba bange ba musu ba kanisa ki ta musu pito pa loro kima et tout bon yo nde ko teka lupangu na bino po kima na poto yo ko teka lupangu na bino yo ko zwa zemi okepanga ngale kisa mwana po bateloka visa kuna na Schengen te wana te par rapport à ba fanatique kaka nde bazala lo bake est-ce que Ken Pia na rozonga po oumele na opete na famille na bino nde babota na poto voa combien de personnes toze belé na okotanga bango te sinon te émission redébordée siko eza mawato eza mawafa Ken Pia na torom déjà rechuté na rati ya émission na biso moi conseil kaka na batu nyonso baolinga batu nyonso bazalaka wana ya kolandela moi eloko boye soki fali atie boye kuna mpe faire asali boye donc conseil moko global oyo kopesa na batu nyonso oyo bazalaka toujours derrière bacaméra mpona kolandela moi babiloko wana non apesa bango kaka conseil faut balanda kaka eloko eza bien bango il faut balanda kaka tout fali osala fallait abandaki ba pompage ba bagenda pe fukama basala ba pompage mais conseil gratuit bango ba ko landa balanda pe fali ninga mela noite bozolande na nyonso kasi amela pe noite botika po mela noa c'est tout non na pe si c'est Poli Lumumba bambote Adel Joko ba go danger vieux Luiso Mbata en tout cas Prince Yaweli donc Papi Kelly Rifeki Sombe Angel Moussoili Makizembe Masananga Shadak manager na PC Bambote il est Clark dans tout le monde na PC Bambote merci beaucoup. Chers internautes, comprenez que on était là ensemble dans cette émission la Bissona Ken Piana à Mekika Ropé, c'est là par rapport à l'actualité musicale. Quant à moi déjà grâce par cœur, non, ça toujours ma salutation dès la maquiz un bon tonton na Katia France, balobi mikolo yenda opé sa makambo. Et puis toujours na Katia boutique, na Katia restaurant Afro Market Matonge na Katia Mulhouse précisément. Donc tozo belle là toujours na ban Allemagne, Suisse beaucoup, t'as vraiment la Katia Afro Market Matonge et puis chaque week-end kuna kolia komeleza ofele et puis je rappelle toujours mon vieux Falindomba si Pichu Bemono Coran de le Padre donc on est toujours ensemble. Quant à moi déjà je demande à tous les abonnés à Beaux-Arts TV pour continuer à s'abonner massivement à la chaîne Abisso. Déjà je vous dis au revoir à la prochaine, bye bye.